Bande kona lembina kotongo tongo na bato enga ye na boyo mono ko limba tena komiko banga pepa enga ye suka makambo soki na mema kinde nyongo ya moto baloba na futa ona komeka soki gentillesse na mokili mabe baloba na changer izaleli na ngai ongaye Charlie azalaki icône azalaki grand chanteur onano avant ngamoko naloba yango o mokili mobimba eyebi que Josky Kiambukuta rien à dire ezaki école moko oyo epesa formation na artiste ebele Josky Kiambukuta azalaka problématique te très bien azalaka na problème na mutu te veut dire oyo yo yebi ke yo azalaka na problème na ye matanga eza ya bato nyonso oui il ouais zelo ko ko éviter ngote ogoye baté mais ko éviter ngote lui il était un papa pour moi na continue bana au na le 13 mars 94 oui na kutakie moto ya bakibiso ya bakinga CPP TV officiel. Bonjour Kin Maboke, bonjour peu. Merci na confiance oyo bon message ko pesa ngai Geti Samba. Merci na yo trésor ndinga na sima caméra. Donc bon monde déjà que Geti Samba na saki bongo entrer na lopango esika wapi tozo lela artiste na biso ya mboka na kombo ya papa Josky Kiambukuta. Na bengi papa parce qu'il est le papa mais il est notre artiste oyo basaki bongo vérité na mboka oyo yo ba betaki musique ba représenter ki bongo drapeau ya Congo partout dans le monde entier wapi na kosola na ozali ba famille na to ba quelques précisions oyo yo ko te pas na bango papa Josky Kiambukuta père de 3 enfants père de 3 enfants 2 filles avec un garçon donc yango te vraiment to yeli mais to la mingi to zo na no ba programme to kosola bongo na ancien musicien yabana ok na kombo ya Frank Kiambukuta azape petit frère ya papa Josky l'artiste musicien oyo ayebi kotika biso papa Frank bonjour mes condoléances na yo euti bongo na le roi Kundi Bilele. Merci Boni santé boni libota santé ezali malamu ngula nzambe yali libota ezali na pasi na motema pona sango ya pasi oyo koyeli biso nyonso azalaki ya biso ya famille nazalaki ngambo ya Congo ngambo Afrique ngambo monde voilà donc pasi otoza nango lelo yango nde yo ekotala biso normalement na ebité oyokaki que grand frère na yo Josky atiki biso oyambaki nanu sango wana na lolenge nini tension ekitaki po ezalaki moment yango te o fallait via kende mais na biso bato mais na nzambe ayebaki ke fallait ezala moment yango donc dimanche oyo ya le 7 ya na biso Josky Kiambukuta na bava midi autaki kotika biso très bien tika na signalé lisusu ba me connaissent toujours na sacrificateur du villa oyo wapi aza ko continuer toujours ko souhaiter bino bobungisi être cher na bino ba Marie José Mafuta ONG matrice réelle bazo continuer toujours ko souhaiter bino ba me condoléances to so la muke na ko benga yo pasteur oui vrai faux comme appelé pasteur oui na comme pasteur ozo kamba oza toujours na église Sideli na prophète Kamale oui naza lelo naza pasteur un ancien à Banaoke, donc voilà, ni kaote koloba wana. Oui. Lonzamba bengangai, na koma ko service Seigneur, na so travailler na prophète Kamale, l'homme sans limite. Ndebisika naza pasteur na église wana, voilà.
expliquez biso qu'est-ce qui fait que la musique tu bien la musique profane, tu bien la musique publique na pourquoi ma pasteur qu'est-ce qui fait? Oui, et là ça là que na comme pasteur le lo même ngamo na bien on te nzamba yebaka. Donc veut dire la fondation du monde timu kile maka nzamba yeba ke na mama moko boy na 2002 ngana kotika monde ya musique profane ndenge babenga yango na kota na Monzambe, voilà quoi. Donc voilà pour ratara poto na mbote. C'est le barumeur. Te zaka pour na ratara poto na mbote te. Les arango nganza mende kokaka. Ngonganza mende kokaka po na salaka na kokaka na bana OK. Après voyage bana OK asuke salama kanga na salaka na bana OK. Après quelques mois ndena yako za conviction ya ko service seigneur, voilà. Donc c'est ça. Lelo Joski Kambukuta Atikibiso, malgré tout, Sanaye, vocal naye, oyoyo. Tu retireras jamais Kobo Sanaye parce que artiste ne meurt jamais. Mais pour nous signaler sur ce qui est fan de la émission, oyoyo na qu'une maboke. Intégralité émission au Botalango na CPP officiel. Charlène la plus posée. N'habité, souvenir ni au Gardaka, pas grand frère, n'a pas que non musicien. Azalaki icône, Azalaki grand chanteur, on a nous avant Ngamoko Naloba yango, au Mokil Mobimba et Yebi. Très bien. Donc, Joski Kambukuta rien à dire. Ezaki école Moko Oyo, et puis sa formation d'artiste est belé. Bate belé le lo, balo barababi, vieux wana et yembel na ye pour na kokango eza passe. Donc, vieux penda Zaki na. Na charisme na chant ya kosaka na kutu te po zo ngo ezaki PTT ezaki PTT do via atiki ba œuvre belé via salaki musala ebele via la kisi biso musala tant que nano ba artiste to lo baran donc via atiki biso ba œuvre oui oyo zinza be ba chef d'œuvre wana ko sila kate génération en génération ba no so ba yoka ngo ba ko sepela kati le lo ba jeune ba sepela na ngo to so ba zoka banzima fait ski ba no so ba ko sepela voilà donc c'est ça. Lelo parmi banaya artistes ya Tikibiso bango misato est-ce qu'ils appellent na bana ye o baponi lokolo ya papa la bango asala ki yoko te bana biso ba yembi te biso nde ba papa le kinde moto to jour élève pour la famille qui a beaucoup de gens ba musiciens ebelé entre autres ba yana biso Serge qui a beaucoup ta oui o ba yemba na vie et pitié et puis Ozu Modoko Abarambwa. Ah bon? Oui, Azande Konabiso, Obaïbanité Bazali, Baza Ebele. Nous sommes tous à l'orchestre et la famille qui a beaucoup de temps. En tout cas, tous les artistes Mogote. Le drummer Azali, on a Nabiso Franck, Oza drummer et pas Fali. Voilà, donc on a Neve Nanga. Donc tous les artistes Ebele. Tout le monde est Ebele. Chanteuse Bazali, chanteur Bazali, guitariste Bazali, drummer Bazali. Donc voilà, tout ça complet. Mais là-bas, on est quand il y a biologiquement musicien bimité. Oui. Oui. Et je pense que c'est là-bas nos musiciens parce que le monde le connaît pas la famille. Fille nanga liboso, il y a un mystique abina danger. Moi nanga mi sato ayembaka danger. Donc voilà. Lelo artiste Tikibiso to so la kaka bongo zalaki bongo vie artiste azaki na bongo artiste pas ju mwata mulai na maladie si je trompe pas n'invité relation na yezaki ne baninga na yetaki ba musicien au bonheur komona ke no batika ki et ya docilité malgré tout maladie malgré tout en tout cas batu bané ko assister même na présence en tout cas les Cambouana photo bango clair ngana ko bango clair batu penza non batu rien. Tant que nous avons chaque acobet à moi 2-3 tours, chaque Congo. Voilà quoi. Donc, il y a un mona, il y a un mona, bah jeune ya bana oke o bah tikaka vesimaro, o balunga pas vesimaro, bah on est basé ko ya, tellement comme on a bango, bah obeta tour, mais bah tali vient à bango. Et puis na mission na mona mingi Eric Mpoi. Oui, trop à la mingi na Eric Mpoi. En tout cas, on a pensé mon Nzamba Pambola donc famille de tout le temps. Voilà. Donc il y a des musiciens qui ont des rôles qui ont bon moka ouais rançon ba jibem piano na physiquement rien peut-être n'appelle le téléphone mais boye rien. Ça clair.
Lelo papa Joski azate parce que makambo comment na bongo soki muta kufi au monde ba musicien ba sali inyomo ko ba yembela enzembo ba kino ko senga ba mongo bon habité ndenge ya ba injurité ko kende ko betaka ba porte pona kokunda o ezali muninga na ba musicien soki ba musicien ba ozali kanisi wana ba sala ngo pona yo lobani te ngana zolo banano boye omoni Joski Kiambukuta azana famille oyo ezana bato yo mutu esalaka bien to lobi teke biso moko te to kunda Joski Kiambukuta te azali pe ya bino moko azaki ya biso moko te ngambo ya leta ngana benge ngambo ya leta ya république quoi le biso moko famille sito bandi biso moko famille parce que amutu na biso voilà to sisi jama kamna biso ya morgue to ça to c'est la fait bango soro boy bango te to c'est la fait bango ono sa koya vers biso to yambaye mais ate ko biso ki ne beta ka ba porte poto kunda Joski Kiambukuta non wana za en tout cas mutawela bino te to yena para Joski Kiambukuta poto kunda yebo pesa mbongo en tout cas wana ba possible bino nek déjà bolelo to sisi ma morgue déjà to sisi déjà ma kabutu hein voilà quoi donc to boy le boko ya gouvernement te to boy pe le boko mutu moko boyeta ko ya aye amoni famille ko sola to boy te parce que ngamba ya république mais ils ont une famille à Zanambongo te à Ozilanda to tiki corps na morgue poto zélande ba ko tika mbongo poto bimisaye na morgue poto kundete wana tuke za bongo te ah wana za bongo te banda papa Joski atiki biso dimanche le 7 dimanche déjà au moni ba ndekone ni ba musicien ou bazo rendre bino déjà visite awa bon awa penza jusque là neti boy na vandi na moni dawa koti na moni ema koti amisa bana ok well bansia bana ok voilà quoi donc bango na moni parce qu'on a moni bango na to mona emongo pa uti ko salawa kala mingi te mongo uti ko salawa mona lwambo voilà donc c'est ça jusque là et puis chaque congo zo sala na biso yaza na continue artiste en danger artiste en danger ou plateforme na yoni za plateforme c'est normal voilà pe na profiter après ça ko moti asala musala donc en tout cas la féliciter trop ça ata bo finga kayo moyibi mais te batu ba finga bito finga ka te parce que makamu ya pepe kale to zaki mina saka kongo to benga ko sape ba mais asala musala na et pas na biso awa yebi ke eza famille moko respectueux donc ba fantire la raté oui ba te metu zo sala penda donc voilà ba responsable baza la famille moko ça ba responsable baza mais ba rimé zo c'est circuler n'importe bien ngo rimé des informations que Joski Kiambukuta ba connaît qui ça c'était que bon na libanda mboka est-ce que Joski a sa nationalité te ba kosibino wana za archifo ba kosibino Joski Kiambukuta okunda ma awa na mabele ba koko nae na mabele ba koko nae voilà. Ce que peut-être que yo posa Ozaki de liste malgré tout aujourd'hui tu es devenu pasteur mais Ozaki mutuna katama solo mais nego zo bona par rapport à attitude mi bande ko na yeba musicien banda ndi on Ozaki malade ndi on a kufi na habité monsieur baza empêcher bata suma comme la bango peut bloquer bango mais est-ce que mutilimo bima musicien moi qui ça baza ka empêcher ozo soit on la tendance ni frère Sam toze la mutuna so o ya to yambaye oui hein artiste ne so amonique te fona kende na famille na kutana famille na kabula maona famille to zela eto yamba ndenge to yamba batu so to neto yambi batu ba yepelelo hein o ba hôtel biso voilà quoi to zela donc pour le programme na habité reste programme to zelango quand et bembe ya papa Joski bon jusque là to le 3 avril le 3 avril oui jusque là to le 3 avril to habité o l'avenir ko et royal bosso hôtel sabiso mais jusque là le 3 avril parce que l'état n'est toujours là ils ont batali banda bazoya hein mona moko nde écoutier awa princesse ndaza awa Aminata Foya hein madaza awa donc photos de la pe bande comme sous baza Joski azaki na bandeko akina baleki hein akina bana nkazi azaki na bana babengi papa kulutu baraki babengi banoko bazalaki na États-Unis bazali na France na Belgique bazali donc voilà quoi toze la pe bango ouais de boni pe ba ndeko ya ndeko la bino musicien pe bazali awa wa to romeka pe so bango ta des questions ba repé ça pe point de vue na bango na rosepe là avant tout là nanu moi élément oyo mukie o pe ça pe numéro ya contact na yo muto alinga contacter bino la famille n'habiter au ça la procédure ni numéro zali 080 plus 243 89 95 51 675 donc oui répétez plus 243 89 95 51 675
Voilà. Donc, wana numéro wana, ceux qui ont contacté aux amis, je ne crois pas que Kangamaka, ils ont 24 heures sur 24 heures. Bah prêtre nous surtout, bah mercenaires nous surtout, bah mécènes tout, bah musiciens. En tout cas, on a belé libino. Mais tout ça on a besoin de libino surtout parce que Papa Toski a défendu qui couleur, il y a drapeau, il y a moka au Congo partout, il y a table qui est musicien, pendant qu'on a artistes congolais. Il artiste oh il va comme artiste congolais donc il va icône la musique na biso ya mboka oyoyo donc merci déjà bola na élément oyoyo déjà n'habité bola na des éléments n'habité bo nazo baxelo komoko Toski Kiambukuta azalaka problématique té très bien azaka na problème na mututé veut dire oyoyo yebike yo azaka na problème na ye matanga eza ya batu nyonso yako lela elongo na baninga Nzamba pambola bino. Ok, merci Trésor Ndingato. Bonjour artiste Aimé Moulenda. Bonjour. Mes condoléances une fois de plus. Merci. La souvenir nous devons garder pour Nandero Bino Toski Kiambukuta. De garder un souvenir malade parce que lui il était un papa pour moi. Oui, très bien. Il était papa pour moi. Je me souviens à madame tout le temps fêté 50 ans de carrière musicale dans le village de Timba. Tous qui ensemble na monsieur tout OK jazz na bana Odimba. À part ça, tu as 75 ans à Simaro na Grand Hôtel. Vous avez un projet à bien il a bien naïe passé. Il a fallu commencer Momoko. Après Sanga mais bani a peur Odimba c'est après ça mais au milieu qui a monté. Est-ce que tu connais comment Chouaka, musicien, il a rappelé Mouninga Loyembo? Bande kona lembina kotongo tongo na batwe enga ye na boyo mono ko limba tena komi ko banga pepa enga ye suka makambo soki na mema kinde nyongo ya moto balo bana futa ona komeka soki gentillesse na mokili mabe balo bana changer izaleli na ngai ongaye Charlie sikoyo oyokaki sango ya liwa ya artiste atiki biso oyambaki yango komo sango lokola kaki na matoye liwa ya un baoban un patriarche un monument ya ndenge wana esalaka toujours pas et surtout biso toza na clan ya Odemba biso toza bana ok bilo toza na ok jazz toza misa na école na bango donc déjà le quoi biso sur to prendre un grand général social ok jazz ba général parmi ba général franco ouais faut ta grand ba yajo ba lutumba ba yajo ba ndombe petumba madilu système on a besoin ba généraux ya ok jazz. Papa Dawa, aujourd'hui, nous avons papa, c'est un jeune garçon. Mes condoléances. Merci. Grand soliste. Oui, papa. Les souvenirs nous ont gardés par Mouningana. Ils ont ébélé parce que tu dois nous en aboyer, ils ont ébélé. Oui. Ils ont ébélé. On a continué à le 13 mars 94. 94, oui. Nakutakie, Matoya Bakibiso, Baginga. La première soliste, c'est Banao qui bazoa, c'est ça, avec Gozonga. Takibango. Tu vois, j'ai un paiement mingi, tu mingi alors. C'est ça quoi. Les lieux Kaboli Biso non surtout, lieux Angela Moutou non surtout. Qu'attendez-vous parler de la mort? Oui, il y a des gens qui éviter en côté. On peut battre, mais on peut éviter en côté. Parce que ceux qui ont bandé, qui manquent, qui sont qui qui me battent manasser à maille, à la frère, on compte pour nager aux autres qui m'ont dit ouais. Tu es bien besoin de mokini, ils appellent à Mangonga nango, Tangonga et coquille, jamais. Lelo ndeko na bino muninga na bino camarade na bino atikipe bana na ye oyo ba kozapeli baku ya kolanda ba image au partout dans le monde n'habité ba simba nini ya makase uti pa na
yo ndeko na ye grand soliste. Bon, ngai lo kamanga sako aussi mais ça courage hein. Courage ndé ko aider bango. Parce que courage zati naibi lo musu bako ko sala te bakola musaiti. Bakola mungate ko sala nini te non, courage kaka ba na courage. Mais ba kezan zela bisonyo surtout. Merci toti ko sola na famille ya Papa Joski to sololi na ba kunde ko na ba musicien ya Papa Joski awa to komi na biso na suka ya émission mokolo lelo tikala pesa mote nanga mingi na trésor ndinga na sima caméra oyo wapi azosala nga giti samba na kota banda na saki na beta kokoko. Merci na yo penda la trop trésor ndinga ya ba trésor hein héros de l'ombre. Donc tout ça déjà awawa. Donc ba me connaît si toujours ba toi souhaiter qui na famille loko ba maman Marie-José Mafuta, ba tout loko ba Destin Kamwangi, ba tout loko la ba sacrificateur du villa oyo ba toujours continuer ko tout na ba information pour na ya programme ya artiste oya tiki biso na robeta CT ba fani ya Papa Joski bozala toujours makasi parce que Papa Joski a betaki musique oyo a défendaki bongo couleur ya Congo mboka na ngai na yo. Donc intégralité mission oyo na kin maboke bokolandango na CPP télévision CPP TV officiel kuna ne bokolanda intégralité mais na kin maboke restez toujours branché bolandala na biso bo s'abonner massivement et kozala bongo plaisir pour na bino pe esengo ya kozwa ba information oyo ezali bongo vrai. Donc pour le programme nenge famille jutaki et lobaki programme ebembe ya Papa Joski ba kundango bongo le 3 avril frère na biso pousser na Papa Franck oyaza petit frère na ye parce que tu des annoncé dans monde que tant sous ces na moi likambo ko likako baksa je crois rapidement na wana bakisaka boye adresse auto vandeli ya famille. Très bien. Ezana Popo Kabaka na Kasavubu numéro 15. Très bien. Donc Popo Kabaka na Kasavubu numéro 15 et on kande na ajouter pour na batunyoso balingi ko ya ko kabolamawa na biso. Voilà. Ok, merci. Donc, le programme est nous le 3 avril. Le 3 avril, et provisoirement habité de Rukoloba. Ce qui va gouverner petit ordre que va modifier, mais programme aux familles, et le 3 avril. Yom Tozoyate, en tout cas, Salam Kasi au monde parce que même si la Bible, les Larana, au Bazolela, n'habité, au Yemande Manzoto, Anganzoto Nangai, au Linga qui va fête, Balinga va coufler une fête. N'habitez pas trop de polémiques. Merci d'abord surtout. Bon, là, il y a un mboka Geti Samba, Nazad déjà Kotoyo. Restez toujours branchés parce que naye na film ya bakanza oyo wapi. Merci une fois de plus trésor ndinga. To ndinga ne bango ya façon oya nenga ko sakana te o wapi.